Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sima kutunda nzambe botondi beko singa kimya na boboto ezalaonte ya profete Muhammad na libota na ina bayeko libaye na bandimi banso bakolande na bola muti mukolo ya suka. Tozalika ko rappeler na bato balandaka biso que to bandaki déjà kolobela sujet moko munene etali ba pilier ya bondimi ndenge Islam ezali komonela yango. Ba pilier na tolobaki ezali 6, tosololaki déjà na 4 et lelo tozali kolobela 5e pilier ya foi par rapport na Islam. 5e pilier wana ezali kondima na mokolo ya suka. Kondima ya mokolo ya suka oba musulman babengaka généralement na arabe yaumul qiyama. Donc mokolo ya suka mokolo bato bakotelema epai ya nzambe pona kozela lifuta na bango muto na muto ayeba esika ya kokende. Na kati ya ba verset wana tokozwa verset moko liboso ezwami na sourate al-Hajj tope le pèlerinage. Na verset wana nzamba azali koloba inna zalzalata saati shay'un azim, ya solo tremblement oyo kosalama mokolo ya suka ezali eloko moko munene, eloko moko ya makasi. Ta toyoki déjà nzamba zobenga mokolo yango asa l'heure, parce que parmi bakombo mokolo wana ebenga makana Islam ezali pe l'heure. O l'heure batu nyonso balukaka bayeba mokolo nini qiyama to mokolo ya suke kozala ekozala l'heure nini ekozala ndenge nini nde par rapport na yango nzamba bengi yango pe heure. Soki heure wana ekoki vie o tozali nango ekostope e tokokota na phase mususu ya vie. Alobi mokolo wana tremblement o ekosalama ezali likambo moko ya munene makasi. Alobi yauma tarawunaha, mokolo obo komona tremblement wana, donc mokolo ya suka yango na evenement nanu ya tremblement nango wana. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, mama nyonso oyo azalaki komelisa mwana mabele akosala nini, akokima mwana wana, akoabandone ye. Tala ndenge mama azalaka na susi ya mwana na ebebe. Mais mama nyonso oyo akozala bande komelisa mwana akoabandone mwana wana po atala ndenge nini akosove mutema na ye na nzoto na ye. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, mama nyonso oyo akozala na mukumba to pe zemi ndenge yebani généralement na bato. Mama nyonso akozala na zemi ezala ya un jour, ezala même ya moins d'un jour, ya quelques heures, ya un jour, ya semaine, ya quelques mois, oye komi pena kobota mazemi nyonso ekobima mokolo wana, avortement ekosalama nyonso wana na somo oyo batu bakomona kaka na sini ya mokolo asuka, tremblement de terre bandi kosalama na biloko misusu tokoloba sime kosalama mokolo wana. Mama moko te akokoka ko résister azala na mwana na kati ya libumu, akobota mbala moko na lero wana, même zemi wana eza ya quelques heures ekobima, mutu bakozala mibale esika moko bakozala te. Watada kullu dhati hamlin hamlaha watara nasa sukara, mokolo wana okomona batu nyonso lokola bazali na kwiti. Me kwiti wana ezali kwiti ya masanga te, ezali pe kwiti ya melikisi te, non, ezali kwiti ekozala pona nini. Watara nasa sukara wama hum bisukara, bazali na kwiti ya oto kokiko kanisa te, walakinna adhab Allahi shadid. Meloko nini ezali kosala bango bamonana na kwiti, kwiti wane ezali kaka po etumbu ya nzambe eleki makasi par rapport na o deja bamoni elangwisi bango. Nde batu bakomi na kwiti, kwiti ya excès ya kobanga, excès ya somo epesi batu kwiti wana. Présentation muke oyo nzambe asaleli biso na verset oyo alakisi biso ke parmi bakombo ya mokolo wana ezali saa to pe l'heure
pe alakisi biso déjà quelques événements kosalama tremblement de terre ya makasi kosalama et tremblement na tango kosala kobangisa batu na kobanga wana moto nyonso ya mokumba mama nyonso akozala na mokumba akobimisa mokumba na sans volonté na ye avortement forcé kosalama ya kolinga yango te akokana pe yango te mais yango moko ekosalama parce que ekokwa kosupporter ba choc ekozala mokolo wana te pe mama oyo akozala na bebe azali komelisa ye ako abandonner bebe wana akobwaka ye ya kimi azoyeba lisu te ke oyo azali bebe ya lukaki to pe alingaka mingi. Deuxième verset tokolobela ezali na surat Zilzal. Sura oyo ezali ya mokuse penze zwami na tomi ya suka ya Coran 30e juzu ya Coran. Nzamba lobi na kati sima ko senga protection pa ina ye contre Satan pe koloba bismillahirrahmanirrahim na kombo ya Nzambe Clément miséricordieux alobi idha zulzilatil ardu zilzalaha alobi bokanisa mokolo oyo mabele ekosala tremblement na yango to utaki koloba na bino kalate awa ke mokolo wana tremblement de terre ya makasi ekosalama yango ekozala signe ya kolakisa penda ke makambo esili nde Nzambe alobi tangu tremblement de terre wana ekosalama wa akhrajatil ardu athqalaha pe mabele ekobimisa biloko nyonso oyo ezali na kati na yango. D'ailleurs anda kokene musika te faut directement na banda ko expliquer yango tangu tremblement wana ekosalama ezali kaka tremblement te ezali ba donc changement moko ya makasi ya nature ekosalama révolte moko ezali ya jeté situation ndenge ezalaka kozala lisusu ndenge wana te tokomona bangomba o tomona ketelema ebandi ko kima ebandi ko file ezotambola pe vitesse ezali kokendela ya kosakana te ozali komona ngo ekomi pepele lokola ndenge éponge ezalaka tango ebebi ekomi penza pete wana elembi siko mupepa makasi ememi yango ngombe ezali kokende bongo lokola éponge moko mupepe ezali komema yango banzete ezali kotambola mabanga minene ezali kotambola bato okotutana na mutu okotutana na libanga okotutana na nzete parce que bato bakobanda kokima bayebi pa bazokende te na kwiti wana oto wuti koloba na bino nde bato bakokufa biloko nyonso ezali kolwa mabele ekokufa tangu biloko nyonso ekokufa lokola mabele ezali kotremble ekomela nyonso kokota na kati ya mabele eloko moko ekotikala na likolo te mabele kokoma plat ata nzete te ndaku te libanga te eloko mutu te mbwa te soso te mabele etikali vide plat sima nango nde Nzambe akobimisa bikelamu wana yango wana alobi wa akhrajatil ardu athqalaha biloko nyonso ekotaki na kati ya mabele na muto ya liboso akufa na moki na oya suka kokufa o mbwa soso nyonso ekufa kala na oya kufisika nyonso ekobima likolo ya mabele nde Nzambe alobi wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha nde mutu tango akomona evenemo ye moko akobanda komituna o makambo nini tozo vivre eloko nini esalami yawma idhin tuhaddithu akhbaraha mokolo wana siko mabele ekobanda koloba makambo nyonso batu basalaki likolo nango parce que batu tango basalaka makambo le musu surtout ya mabe okomona akimi batu alingi batu bamona yete nzoka tango azosala ngo azali likolo mabele ayebi te ke un jour mabele wana Nzambe akopesa ngo pouvoir eloba mabele koloba makambo nyonso yango emonaki li anna rabbaka awhalaha parce que Nzambe akopesa yango possibilité wana ya koloba ndenge lelo tolobaka na monoko mokolo wana mabele koloba maboko na biso koloba makolo koloba poso ya nzoto koloba monoko kutu kokangama mokolo wana yawma idhin tuhaddithu akhbaraha mokolo wana mabele ekoloba makambo nyonso basango nyonso yango ebomba makambo nyonso yango emonaki esalamaki likolo nango mabele ekobanda koloba bi anna rabbaka awhalaha parce que Nzambe o akela yango akopesa yango pouvoir ekoka koloba yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum
ndenge batu bazobima wana batu bakobima ndenga azobima ayebi pa azokende te mbangu mbala moko bazokende kosangana na terrain moko pona nini nzamba kokakolakisa moto na moto misala na ye oyo asalaki. Donc déjà ato komi na point nzamba azolakisa biso ke mokolo wana ezali mokolo oyo akojije bikelamu na ye pe akofuta bikelamu na ye misala basalaki awa na mokili mokolo wana. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Nzamba zali koloba mokolo wana moto o asalaki mosala même ya mokendenge nini na grandeur ya atome talaka ka atome kuto komona ngona miso te fo ba microscope ma te eloko wana osalaki eza mokendenge nini ya malamu yeba ke okomona yango mokolo wana ya suka. Pe moto asalaki mabe même eza na grandeur ya atome moko poids ya atome moko yeloko quelconque mokolo ya suka okomona ngwe linkolo bake mosala nyonso salaki na mokili ezala ya malamu ezala ya mabe ezala ya moke ezala ya monene mokolo ya suka okomona yango. Donc nzamba zo confirmer que mokolo wana ezali mokolo ya jugement mokolo ya récompense mokolo ya sanction na positive na négative. Nde na version kolanda tokoya kotala etami bale batu bakozala nango nde verset wana to choisissaki yango ezali na suratul hadid tope l'acier ou le fer. Inshallah tokomona ndenge nini nzamba zolakisa biso situation ya batu na kati ya mokolo wana inshallah. Nzamba lobi yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Nzamba lobi mokolo wana okomona bandimi ya basi na ya mibali lumière ezali koleka liboso na bango pe na mipanzi na bango, donc bazali entouré na lumière pe bazali koyebisa bango esengo boza nango lelo ezali ke bokoti na paradis jannatun tajri min tahtiha al-anhar, paradis oyo ba ruisseau ba fleuve ezali ko couler na sena yango bokovanda kuna libela oyo nde réussite ya solo. Mais oyo ezali plus grave pona mokolo yango alobi yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduribat bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qibalihi al'adhab. Bakoyebisa bango tango bango bakoyebisa batu ya paradis botala biso ata kotala de sorte que toko kako bénéficier na lumière na bino mbala moko bakufwa moko koyebisa bango bozonga na sima na bino bokozwa lumière kuna tango bakozonga mbala moko mur eko bloqué ko kale entre bango na batu ya paradis mur yango na kati ezali na porte oyo ezali na miséricorde mais libanda nango en face ezali na etumbu ya Nzambe yunadunahum bato ya lifelo bako continue ko benga batu ya paradis bien que bazomona bango lisusu te alam nakum maakum, est-ce que bozoye bateke tozalaki na bino esika moko bozoye bateke tozalaki esika moko qalu bala batu ya paradis bakoloba bien sûr toyebi ke tozalaki esika moko walakinnakum fatantum anfusakum, mais malheureusement bino bomitiaki na kati ya désordre botiaki mitema na bino bomitiaki na makambo ya pamba pamba watarabastum bobandaki kozela soki eloko nini bino bobandaki kozela va bondimela Nzambe watarabastum warotabetum bozalaki na doute na makambo bantoma bateyaki na makambo Nzambe ayebisaki bino bozalaki na doute wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah ba makanisi ya pamba pamba ba sentiment ya pamba pamba
ezwaki ebandaki ko distraire bino tikino mokolo ya suka ya Nzambe ekoki décision ya Nzambe salami mokolo ya suka ekoti bino bozali kaka na distraction na bino wana wa gharrakum fillahi al-gharur nde makambo ya ba distraction balokuta bisengwa mokili ya lokuta zalaki na mokili ekosa kibino falyauma mokolo ya lelo la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ezalina amandi moko bokofuta te de sorte que boko kakobika na etumbo yo bino bozalina yango ma'wakumun nar esika na bino ya kovandela ezali lifelo moto ya lifelo hiya maulakum wana nde place na bino prepare o bino boko vandela wa bi'sal masir esika ya mabe makasi oyo bino boko kende ko vandela sikoyo tokolinga to sala mwa muke commentaire ya verset otomona danger ya makambo yango pe topesa conseil inshallah. Verset oyo ezali na makambo mingi tokoyo ko tirer na kati. D'abord tomoni ke mokolo ya suka batu bakokabwa na swat bakozala na paradis et groupe mususu ekozala na enfer oyo na lola oyo na lifelo tomoni yango na kati ya verset oyo. Mais loko ya makasi na ngaki na rappeler sika oyo tangu batu bakoti ezate ke famille mobimba ba okende na paradis to famille mobimba bakei na enfer ekozala teke ba mina ba nyonso bakokota paradis to ba nyonso bakokota enfer. Donc ekozala na bato oyo groupe mususu ya famille ekoti enfer groupe mususu ekoti paradis ba misusu bakei na paradis ba misusu bakei na enfer. Mutakosalisa muninga azate donc kosala mabete po muninga sali yango to atindi yo sala yango kotika malamu te parce que muninga sali te to patindi yo sala te mokolo wana mutu na mutu akozwa lifuta na ye siko tala réponse wana batu ya lifelo bazali kosenga ne fiske regard ya pamba ya batu ya paradis po bakoka ko bénéficier kaka na lumière bazanango meta lelo ko salami Nzamba tie barrière entre bango na batu ya paradis po mokolo wana mutu alifelo bénéficier pa ya mutu ya paradis te mutu ya paradis akoka kosalisa mutu alifelo te ata bazana lien nini ya parenté to ya amitié awa na mokili mokolo wana akokoka te bato bazalaka que son âme repose en paix papa que j'aime maman que j'aime beaucoup que ton âme repose en paix c'est le moment soko lingi son âme reposer en paix c'est le moment te ya ye aye banzamba ndimela nzambe asalela nzambe wana nde tango kosengela kaye esimbi lelo soko yebisi même musulman oyebise ke moto ya kufi mondimité okosalisa ye awa na mokili tango azali en vie na droit na ye nyonso mais soki akufi yo na ye relation esili mutazomona yango lokola maseki soki olingi papa na yo olingi mama na yo olingi ndeko na yo mwasi na yo mobali na yo mokolo wana son âme reposer en paix tangu bozali en vie te yaka ye salisa ya ye banzambe asalela nzambe banga nzambe comme ça son âme eko reposer en paix soki awa na mokili okoki yango te mokolo akokufa olingola kisabiso totikali ke yo lingaki ye mingi tangu yo ozali kosengela kafir mécréant pe wana ozali kokende même à l'encontre ya makomami ya nzambe akopiniri ye pe wana ozali kosenga kutu yo zo risque lisusu ozwa etumbu wana ezalaki rappel oyo tokokaki komona na verset oyo towuti kotanga tangu mateya oyo epesamaka ya mokolo ya suka souvent bato eloko batikalaka nango ekozala mokolo nini ekokoma kan etikali combien de temps mpo yango ekoka question wana banda kala bato batunaka yango mais Nzambe asa répondant na question alobi inna saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa mokolo ya suka ezali pembeni penze ezali koyeza pembeni mena bomba date nango tanango réel kokoma po mutu nyonso a travailler ndenga ko travailler afutama selon misala na ya futamaki ezala teka ezana no musika nasala muke e komi pembeni nasala te
sala me yeba ke koya eza pe musika te. Moto na moto akofuta maselo misala salaki awa na mokili. D'ailleurs tina ya kozala mokolo wana ezali po tango mutu nyonso azosala makambo azosala, aza na mbongo, aza na bokonzi, aza na pasi, aza na nini, nyonso azosala yeba ke ezoleka te bazobombela ye yango mokolo moko boye akozwa yango. Soki ezalaki ya malamu akosepela nango, soki ezalaki ya mabe ekopesa ye pasi mokolo ya suka. Nde tina Nzambe atiaki mokolo wana ezala. Me yo mutu ozozela kozala mokolo nini, yeba ke soki okufi okosekwa lisusu te po ya kozelaka mokolo ya suka te. Soki okufi ya yo esili ozozela mokolo wana yeya tango ozosekwa deja ezali evenement. Donc yeba ke ndenge oyebi te okokufa mokolo nini, okoki kokufa lelo, okokufa lobi, milengelaka deja po mokolo ya suka ya moke na yo ezali liwa na yo. Oya munene nde yango biso nyonso tokosekwa. Milengelaka deja avant liwa eyela yo po kokotela no ya mokolo ya suka yangwana. Salaka deja malamu kozela koma mubangete, kozela lobi te po banga Nzambe, kosala mabete po loba na kobongisa ngolobi. Salaka mikolo nyonso tango ozali kosala makambo ya mokili lokolo kokufa te. Mais soko ozali kosala makambo o ezali kotinda yo oluka paradis na yo, sala lokola kalate a olingi okufa. Wana nde okovivre malamu awa na mokili. Moto ayebi date wana azate prophète tango ange Gabriel atunaki ye mokolo ya suke kozala kan, arepondaki ya sallallahu alayhi wa sallam, arepondaki ya lobi laisa almas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Oyo azali kotuna motuna ya koyeba mokolo ya suke kozala kan, yeba ke na moto oyo batuni, na moto oyo atuni, mutu aleki muninga na connaissance na likambo wana ezate, seke mutu ayebi mokolo wana azali te. Eloba nango Jésus fils de Marie ya lobaki ezala ange ya likolo, ezala ngai, ezala nani, moto ayebi mokolo wana azali te, kaka Nzambe yemei nde ayebi date ya sur ya mokolo wana. Lelo tosukisi boye tokanaki émission oyo mobimba nango tosala yango na butu parce que tozali komona ke butu ezali suka ya temps, lokwa tozali kolobela suka mokili nyonso tolingaki tosala yango na butu. Nzambe akoka kosalisa ke bato balandi émission oyo bakoka kozwa ta bobangi moke ya Nzambe bayeba ke mokili ezali koleka e nyonso tozali kosala tokokutana na yango. Moto moko kondima lifelo azali te po koka kosimba makala ya moto te ovanda nango ata 2 minutes. Alors moto ya lifelo ekozikisa ba moto oyo ezali awa na mokili. Banga yango, soko kobanga moto te, yeba ke paradis nyonso tomonaka awa na mokili eloko moko tokoki kokanisa ekokai na paradis ezate. Paradis eleki o nyonso toza nango awa na mokili, na o tokoki koimagine nde ezali, tokoki koimagine te nde ezali na paradis. Soko imagine ke paradis eza lokola boye boye kumisa ndengo lingi, yeba ke paradis eza koleka wana. Alors ata pona kolukozwa bolamu wana, sala malamu na mokili, ko malamu ya liboso na mokili ezali kondimela Nzambe pe kosalela ye. Nzambe atia kimia na mabota na bino, tokutani na mbala ya sima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.